Demo local, demo local. Maman Sylvie. Ah, tous en a gâté en scellé. Bayo boire ma belle. Tous en a gâté en scellé. Ah, wa, ma belle zo boire ma, ba boule zo sala malango. Demo local, donc dengue to solo la kaka. Ba boulot ezo sala malango. Ah, ndé na zona gâté en scellé. Donc eza lisusu te ke ba masolo ya bandunda ya bafundu tokomi na masolo ya kotonga ndeka tozo débrouiller malembe ba masolo yo batongo ba butu na mikado to mekara kosolola donc toza wana ba masolo toza na kata chantier donc idée yango yo tozongelaka pa feli ingénieur yeyo donc aza penza na epa na ye eza mosala oyo ye atangeli yango donc soki alobi atandela bino ba diplôme na mesa bokomona donc eza ba masolo moko ya solo eza ba masolo ya solo po ngande mutu naza komona donc tobandai na ba recherche ya bilanga ba makambo ebele mais sikoyo tokomi na makambo ya kotonga donc na bilanga bino moko bomonaki ti bilanga ekolaki etekami mais ya kotonga pe yango oyo donc bana mai ya kotonga yango oyo pa feli aza na ye soki mpona bafoto ya misala sala na kotindela bino mais oyo mpenza azotonga yango oyo mpenza bilili eza kolakisa pa feli yeyo azotonga donc azosenga bino bon ye moko aloba kaka nayebi te soki nazo déranger ye mais eza na cadre ke alakisa bino normalement so na mpo kotonga babanga te so yango buki awa eza na ngo awa ojo na obetele bi machine eza na ngo awa motongi pe aza na ye awa napeseka numéro na ba condition normale bino bomona bito okende ata moke omona mire mati ata moke mire mati niveau nde sa constitution okobanga na te 2 3 niveau 4 pesaka proposition ndenge nalingi ndaka ba 2 chambre 3 chambre tosali le plan na o tosali ba plan mo osali choix na o oyo osepela te pose kuna moto tongi mbangu na minute otanga ke otongisa bandako umela kawana o nza facile en plus pesa moins cher par rapport à construction de la kana ya bate belé consommation belé au consommer belé pas moi ça construction moins cher mais au kimbangu aussi sipé pour économiser le climat normal quand on a aucun maman été on a fait des quartiers pour eba là on retourne là pour qui manda côté lobby on va nous le lomo longue oni pour la langue bien là parce que ya ngo bakoko batonga ka ils te sont ici mabela qui on va y continuer yaya nyenge bâtiment masola bâtiment yango yo donc masola bâtiment yango yo donc eza na ngongate ba masola ngo yo mutu pe kaka obandaki tozonga mboka donc yango pe tozongi kasangulu mais siko eza masolo mususu yaya nyenge koyi masolo ya kotonga donc pa feli yeyo mutu azoloba na bino yaya nyenge yeyo place towutaki tomonaki déjà mais video yango nde nazotinda ezokende te mais nakotindela yo nakomaki mais sikoyo masolo eza ya kotonga donc pa feli yeyo balimero ya telefone na ye pe soki bolingi ye moko apesa yango azali awa bokoyi mpe kosolola ngai nde natekaka nanga babrike ngai nde bamashine akoteka babrike naza nango ya kofabrike bablok naza nango mais ye nde eza mosala na ye ya kotonga soki boza na besoin atongela bino bandako akosalela bino baplan nyonso tout devis eye na maboko na bino soki peut-être bokozala na confiance na ye te nga nazali soki mpe nga mpe confiance eza te tosali kaka tosinyaka bapapier te nga nasali na nga nabimisi mwa ndambo na kozala nango ebimi epuis bino bokotalaka ndeni bokozongisa donc pa feli yeyo numéro ya telefone na eza nango nga te donc ngai na ye kozala kaka ye aya somi babrike na nga ake atongeli bino donc toza kosuka na ye wana donc pa feli ye moko yeyo alobela bino normalement conseiller normalement dans le banabino
mokonzi abetaka bungi mutana machine wana na facilité za machine eza nde ye na kotonga numéro eza plus 243 81 52 15 804 masolo eza kitoko bozwi bandako propre ya bien badessin kitoko oyo bamasta baye batali na kuno bakomosepela donc ya kokosa ya kobakiseka te donc yango wana nde confesse ka ebele po tala mosala ndenge esalama ndenge akutoloba so na doute yo pesi ka permission ya bimisi abeti tozomba biloko nyonso matériel totongeli ndako na yo yo ramose mbongo na omeka te. Ok, merci Yaya Nyenge. Oyoki pas feli ye wana dans numéro na ye yango donc nga naza na kata makambo wana te et pas nanga eza kaka ke ngai nde nasalaka ba bloc oyo bino bozomona ya rouge oyo donc makambo bandunda ya bapundu eza masolo mosusu mais ba bloc oyo nga mutu nasalaka donc ye akoyaka kasombi ba bloc na nga abandi kotonga na devio ye moko akosalela bino na baposa na bino donc pas feli yeyo Yaya Nyenge Mikado de pâtre mère Sylvie bamalengo donc bamasolo komi ya kotonga donc toza na biso bana Panama bana Paris mais bakombango Yaya Nyenge ti lelo na nazwi yango te ya bamasa baza na besoin ke donc yango yo quoi donc Yaya Nyenge ya yo yango yo Mikado Amina donc masolonga ndenge tosololaka mais lelo ekomomonana donc baza kotonga yango sikoyo donc nga nazali awa na kata terrain donc pas feli yeyo amoi na soki na nga ok bye yo